Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. tozali na etinda soki totongi nkamba te pasi na biso ekosila te yango wana biso banso tozali bipisa na kotongi nkamba esolemi ya sika pasi na biso etinda epesamelaki na yemi tata mokonzi wa bule ete ekoka bongo kofongwama to mpe bafongola tribune oyo mpona kolekisa na mokili mobimba ete bana ya tata molimo mosantu bakotosamelaka nzambe na biso nde bokomi ya nzambe na biso papa fumwa mbanza ye wana asili bongo kokomela biso na oyo esika Kulula, mok! Na komba tata mwana pe tata molimo santu. Papa molimo santu papa Simo Kimbangu. Na nzoto ya papa Mambanzi. To yambi bino na mboka ya tali. Pamba te utaka la bobongisa kiango oyo nyonso tu ezo salama bobongisa ko na mboka ya tali e salama. Na yango to sengi kimia nyonso ekoleka awa ezala na pamboli na komba tata mwana pe tata molimo santu. Amen. esengo na libota oyo nzambe azali mokonzi na bango ndakisa libota oyo tokotondisama na esengo ntango nyonso papa fuma mbanza ye papa nsonge nzila ye kapitale uselemi ye yesolo tosili bongo komona bokomi ya papa nsonge nzila kuna na bayuda ye alobaki moi je suis le chemin et la vie awa alobi ngai nazali nsonge nzila tozala na miso ya kofongwama tosozala ete oyo azalaka kuna na bayuda ye ozali na miso elongo awa pamba te po ekulusa alobaka ete wati tokolelelo tomoni bokomi ya papa fuma
mbanza tolanda maso oyo nakopesami na biso na esika oyo. Tusamba. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yontwadi ongitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo. Tolandi maloba oyo batata na biso ndenge baleki banda papa Umba, papa Matondo pe discours etangami na papa Mpaka maître pe ndenge tolandi bandeko na biso ba ingénieur balobi na tina na esika oyo. Kambo mingi tokoloba boye ete mingi tozoko mituna esika malamu ba tribina kitoko boye baye kochango na zamba eza na ntina bango moko batata balingilaki yango ndenge wana ndenge batangili biso na badiscours nyonso oyo euti kotangama awa po maloba nyonso wana bango moko papa balakisaki biso bayebisaki biso. Lelo oyo tozali komona eke bandeko na biso ya Angola pe Bas-Fleuve bapesi mili musala ya sika oyo ezali na ntina batata basalaki esika oyo po baponaki esika oyo poske ezali esika moko ezali très historique ndenge tolandili na badiscours na ye moko papa Mfuma Longo papa Dengenda alobaka na ntango wana ete bakasi ya tata Nzambe emonanaka pe alobaki ete pasi nyonso wana bango bamonaki na mama Mwilu likambo oyo tozali kolanda lelo soki ezalaki nango ya bonzoto eke mutu oyo amimoni ete aza moponami te na tata Nzambe ye moko amitie na esika wana atambusa batu na kombo ya tata Nzambe soki musala oyo ezalaki ndenge wana nde lelo oyo nde lingomba oyo ezali te kasi lokola likambo yango ya tata Simon Kimbangu eutaki epai ya ye moko tata Nzambe yango bamonaka pasi wana pe musala yango ekoki kokufa te pamba te eutaki epai tata Nzambe. Tokobakisa makambo mosusu me tolanda nanu ye moko papa Mfuma Longo papa Dengenda ndenge alobelaka yango na tango wana po mingi lelo oyo soki tozokoli kozwa bokasi makambo nyonso oyo batata balobaki yango balobaki yango na kobombama te solo makambo mosusu biso bana na bango oyo baboti babandaki koyebisa biso kasi publiquement mingi babandaki koloba yango po ndenge moko bango moko balobela yango ete lelo oyo bana ya tata Simon Kimbangu bazali kaka te bana oyo babotami na papa Simon Kimbangu na mama Mwilu biologiquement
me bandimi nyonso oyo tolimbili tata Simon Kimbangu na mama Mwilu mpe bamvwala misato biso nyonso tokomi bana tata Simon Kimbangu. Esengeli bateya biso po ete tokoka kobunga te. Yango tokosenga na bandeko na biso ya presse ndenge nini papa Diangenda alobelaki na tina na bisika oyo lelo tozala na tadi lobi tokozala na ndimba nkenge lobi tokokende na libanga ya kimbwaka lobi tokokoma na libanga ya Mungwa lobi tokokende kokoma ti na Madinga. Bisika nyonso batambulaki na tangi wana batikalaki kofanda na mboka te kaka na kati na zamba makasi bakendaki kofandela nde na Madinga esika mama Ntilulu akendaki kobotama. Yango tokosenga bandeko na biso ya presse batiela biso maloba ya papa Mfumwalongo papa Diangenda kuntima ka oyo tofongola matoi malamu kwe biso nyonso kobomba na mitema pe kosalela. Lobi ezalaki le 6 juin. Le 6 juin, lige date wana mingi. Kasi matata Nzambe mamwana na kila mokolo wana mo le 6 juin 1921. Wana Nzambe alubaki ete ye moko atindaki papa ya wana nde makambo wana maleka na ndenge wana. Ngai moko na komitunaka pamba te namona kindenge baya kokamata papa ndenge mobulu moko te na nkamba kasi namoni babandi kobeta papa kuna ekasi namoni papa aye kuzwa biso ade kutika biso na ndima nkenge azungi na ye ekuda baya kututaka ye ekasi papa kuzunga lisetu kuna ndio batu bazali kuna sika wana kaka tozalaki ndenge tovandili bomoni ngai kakawa ale tata ayo kamata ngai papa Mfwambaza na mama papa kulutu esika papa kaka pakamiti bisu soko yeloko nini memaka bisu tina ndima nkenge tosali meme 2 minutes te tokomi na ndima nkenge me tokendelaki na eloko nini tango tomoni tokomi na kati na esobe tobandi kotalaka ekasi esika tutuni mama mesika ni tusi tokomi kisa mutima tuvandi tuza kutalaka ye baba jongi ndenge na ye ndenge mususu tango bayo kulongola na Angelu ndenge bazala kubeta kama mama mikala wana na Angelu mingi ba musicien bo mwana kinzete wana mingi ba to sala kinda kwa Nzambe to kimana ki fondation akete wana na mwadi dusu wana Angelo ndia bimaki metango wana bisu zana bisu na ndimake muke papa yo kamata bisu kutika bisu zaba mususu ekasi papa ndingi nino sala bisu boy nongana lingite ne batu musabino lukulangai mama na batata Nzambe azali Nzambe ye azali na méthode nyonso tu ya kubikisa mwana na ye yango ada tozala na makasi na likambo oyo tozali kulubila na makambo oyo nazali kutungusa bino mingi na sena lubili bino yango posibo moni yango bomoni yango soko ndenge nini yango kuzala totia mulende tokamata makambo na biso sérieux tozala na bolingo munene tolandi te papa Mfumwalongo alobi ete baye kotika bango na zamba makasi
oyo ezalaki zamba makasi esika oyo biso na bomwana moke bazamba oyo na Kikongo kabokelanga zimphila tuze hizo mpila donc ezali zamba oyo banda ekela mwetata nzambe nanu bakata yango te banzete minene minene banyama makasi makasi esika oyo nde na tadi awa ngimba nkenge ezalaki esobe ndenge alobili yango ye moko oyo mingi ndenge toyaka esi tozwi chance ya komata likolo ya libanga wana tala nanu mai oyo mama Mwilu abandaki komela kuna zamba oyo tokomona ke mai ekowutaka na zamba oyo ezali ete eza na mwa source na se nde mai emonani me oyo wana mai eza kowuta likolo ya libanga oyo toza na chance toza makasi toza kokita wana bamisusu mpe bakokita bakomona mai wana ezowuta likolo ya libanga tomonaki to tomonaki te wana bokosa tata nzambe te tolandi message ya papa Mfuma Longo papa de Ngenda Kuntima na tango wana batungisamaki alobi malamu ke na mikolo ekoyeba kotungisa bino mingi kasi tobomba kaka kondima na biso tolandi te ete mutungisa yango lelo ezomata ezomonana te ezomonana kasi makasi na biso na tata nzambe tolandi na badiscours makambo nyonso batangi wana papa Mfuma Mbanza biso bana mike na 1963 wana tokoya oyo zamba bakataki batie loso bapapa nde papa Kulutu azwaki kafe kakao na bambila baye kolona awa banani basalaka mosala wana mayombe biso nde bayombe papa Kulutu na 1960 ntango alongwe na mayombe kimvwama amemaki nde yango wana ye kolona ma awa wana esengo te esengo te ndenge tolandi na discours mutu ya liboso oyo yaki kokengela zamba oyo to bato ya liboso bandeko na biso bangole ezali mpe na ntina pamba te angola vie toza makasi mpona kolonda kafe toza makasi yango bapapa batiaki biso awa biso bangole biso ya bato ya bafleur yango bapapa batiaki biso awa banda 1960 papa Tungu azali Tungu de poste ya mozole aye te oyo nzela oyo toyeli na mutuka papa Mfuma Mbanza na 1975 tango Angola ezwi indépendance pamba te bandeko na biso angolais bakomaka awa na 1960 atelemanano wana tango papa Samuel bakoti awa na papa Jacques wana kokengela bilanga baza kofana na mboka mpangu kuna etongo nyonso baye mpona kosala kozonga butu makasi wana kokengela elanga
En 1975, tango Angola ezwi indépendance, bandeko na biso ya bangolais o bazalaka awa. Benda zaya lutangu lukwa bakala, tezo kia kwa bakala bu bakala munkamba unantangwi. Kala papa tozalaki mingi donc cercle de ba 200 ou bien ba 300 papa 900 et 300. ingeta papa. Alors, en 1975, tango Angola ezwi indépendance, poso na bango ezalaki ete bakoka kozonga. Kasi papa Mfuma Mbanza alobaki ete ndambu bokozonga. Papa Samuel na papa Jacques esengeli batikala awa. Na papa Sébastien Bokolo. Tango nyonso esengelaki batikala awa, mais après tout talaka katango bamoni ekeke bandeko na bango bakei nde bayekoluka moyen bazonga. Mais papa Mbengi Samuel, papa Mfuma Mbanza alobi yo okoki kokende te, parce que bandeko nyonso ya Angola bozongi na Angola bobokosala na biso. Angola vive! Viva! Kino papa Mbengi Samuel aye kokufela awa, na famille na ye pe mama akufeli awa, pe bana toza na bango kino lelo. Malgré bamsusu tala kaka la jeunesse bazongaki na Angola, mais libota ezali kaka awa. Dès na 1975 wana papa Mfuma Mbanza alobi bokende nanu te. Na 76 alobi ete bosalela ngai nzela keuta Mpanga ti ekoma esika oyo tozali, po mutuka ekomaka awa bongo nde bokokende. Nde basalaki yango na 1976 nzela. Donc balongolaki kaka matiti kokata banjete, l'essentiel ke mutuka ekoma awa na 76 wana. Baye kosilisa ngo na 1983. Tango basilisi na 1983 nde baye koyebisa papa alobi bon tokokende. Mais tango nyonso abandaki koyebisa ngai talaka misala ya tadi, talaka misala ya tadi. Nde nabandaki kozwa bandeko na biso bangole na bana koreki ya Mbanza Ngungu na tango na papa Maifwila toza koya kosala misala ya tadi. Nde na 83 wana nzela tango esilaki, papa Mfuma Mbanza alobi na kotika bino, kasi avana tika bino nga moko na mata na mutuka na koma te esika mboka ekozala, donc esika oyo tozali bongo nde na kotika bino. Na tango wana chauffeur papa Dilandos Mlano, mutuka ne ya sika papa o asalaka nango accident na 1985 yango toyaka nango awa, donc ya sika mpenza euti na usine. Donc otambola madeka etambolaki na Brazza e na Kinshasa awa na Nkambo nde totambolaka nango awa. Mais pwana kokoma esika oyo ndenge tozalaki na kati ya mutuka, papa Nlando azotala kaka papa tokokoma bi tokokoma te. Donc koya on dirait tozokomata nzete ya mbila na mutuka, kokita pe ndenge moko, donc mitema pasi ya ndenge wana. De tango izongi, tango tozongi nde papa ayaki kolibere bango bapapa tungu oyo ndenge bazali wana 1983 bakendeki. Mais sima nde papa ayaki kozongisa ye na kino lelo oyo ndenge aza na Nkamba. Angola vie yokolakisa ete bapapa balingi biso mingi. Soka apesi yo musala kosenga teke yo moko kende na ndenge na yo. Parce que biso toyebi te makambo nini babongisaka mpona biso. Malgré ye tango akendaki na 83 penkia mvua ezofutuka liaka.
Yeye savuto que papa mu 2001. 2001 nde aikozongisa bayokozonga lisusu nde papa Simoki Mbangu Kyangani papa ye moko papa Mfuma Mbanza Papa fuma mbanza vundi vio kozonga lisusu te fanda papa. awo angola vi Viva. donc idiau tutatela lusansu lolo wa wonso no musonga vo ba papa bakutuzolele ubatakutuwana bisalu mbote vutuka kwako ubatakutuwana bisalu nga mbote twalandila bino batakutuvane na bisalu katuzeiko nkya diambo batakutukubikila sitasukwa ntimu kiti kanti tata nzambi umonanga bilumbu nkama bonso lumbukimusi kabwekwe yangona lobina kikongo bandeko na biso ya bafleur pe Angola eza na ntina oyo batata bapesili biso bisika oyo po tokoka kosala yango programme ya papa Simoki Mbangu Kyangani ndenge tozobongisa awa soki tosilisi nzela oyo fo ezala relie na bisika nyonso owana papa Diangenda atangeli biso soki tolongwa awa so tomati na likolo ya libanga okotala na se ndimba nkenge eza wana mpona nini nzela motuka ndenge toyeli ndenge toye na mituka facilité ezali mais soki na makolo nde peut-être toye kolala eza boye te oyo mpe alingi kosala sacrifice na ye ke akotabla nde na makolo nzela ya makolo oyo babanda koyela mama mwinu ekoteli na yango na cimetière ya mama mwinu eye ekititi place papa Mfuma Mbanza ayaki komemela ekulusu emati kino na Zumbuli ya Kela ekokita ti ekobimela na nzela lukengo ekendeki Kimbonza etraverse mabanga moko eza wana ti ekokita ti na Seboyi tala pasi bato bamoni nzela oyo ntango mosusu papa atindaka bato wana kosala elanga mais wana kodécourage bapapa mama eza na se wana yinga ngando abimi akangi tata moko ya Bandundu toyebi lisolo wana mingi toyebi te papa Pierre Bombe bazalaka cuisine papa Mfuma Mbanza atindaka bango ngando abimi na mai wana yinga eza na se wana ekangi ye mais lokola azalaki motinda epai ya bapapa abomaki ngando wana bokasa tata nzambe emonanaki ti tata wana aye kokufa lokolo na ye donc akufaka na lokolo na ye wana place baswaki pa ya ngando isi mpango ngatu luzeidi solodina luzeidi ye moko kolo mabele atikala ayebi likambo yango natina kaka ya zamba oyo yango nzela ekobima ti ndimba nkenge na mutuka alors oyo batalaki yango si bamonaki ndenge nini ekokendele ndenga nalobaki ete te sikoyo te tika ete baseremoni nyonso oyo eleka bongo tokolandela lokambo yango nzela ti ekokoma na ndimba nkenge na mutuka alors ndimba nkenge eke na kimvwangu na kimbwaka eke kobima ti na masangi eke kobima place ya libanga ya mungwa eke kokoma ti na esika oyo mama Ntsilulu akendaki kobotama oyo bayebi deja mikili ya poto ndenge nini ezalaka na Israel donc bazoyeba deja eke nzela wana eza très nécessaire donc na mokolo moko okoki kocourir na nzela wana
kotala bisika nyonso wana mama mwiru na papa bakendaki kobombama ebisika nyonso wana ye moko papa Simon Kimbangu abandaki kotia bango ndenge papa Diange nalobeli yango na message na ye ebisika nyonso wana pe na molende po ete tobosana te yango papa Simon Kimbangu Kiangani apesi biso misala na ndimba nkenge atie bandibu ozo tozosala misala wana me nini eza komonana so batie biso esika nanu papa alakisi biso te ndenge nini ekozalela biso moko na makanisi na biso ke ekozalela boye wana nde mpasi okomona mpe papa Simon Kimbangu Kiangani azongisi moke mosima eza boye te donc esengeli malamu tolanda ndenge papa Simon aza kolingela yango pamba te place wana biso tozotia bilanga wana neti sikoyo toye awa bato atadi bilanga ezali awa mwali nioko ekozanga te mwe tokufa nzala ezali te kuna na ndimba nkenge pe ndenge moko kuna na libanga kimbwaka pe ndenge moko kuna pe na madinga ndenge pota tozo kotambola soki komima bakwanga komima boye basharge wana pasi mpona nguba ezali manyoko ezali kozala te tala historique oyo nauti kopesa na ntina ya esika oyo ndenge tolobeli yango source wana ya mai wana toza komona ezowuta esika mosusu te likolo ya libanga ndenge batangeli biso na discours soki totali esika mama mwila akendaki kofanda na se ya libanga donc nyonso wana eza makambo tata Nzambe malamu tozala bana botosi soki totosi tata Nzambe akopambola biso esika oyo balobi eke restaurant ekozala papa Mfuma Mbanza soki atali misala na ye pi ndenge abandaki koya par semaine fo asala tour wana mokolo moko auti na nkamba kuna alonge vers 9h après culte atamboli awa ake na ndimba nkenge ake kobimila kuna na madinga 16h obligatoire fo azala na nkamba mpona akotisa ndako ya Nzambe wana mpasi te chaque semaine akotambola na ebele ya bato te kaka bato mibale basurveillant mibale kaka ntango wana baprotocole bazalaki na ye te kaka na batata surveillant tata Mombaso mingi aza mondibu ngonde bana kotambola na ye soki aye wana batie moto batumbi mwakedi na ye linyoko bakotumba te pamba te soki otumbi linyoko na papa Mfuma Mbanza bato mingi bayebi likambo wana soki otumbi mbila linyoko epesi ma bapota mike pa papa Mfuma Mbanza donc mobeko kino lelo pied gauche mobeko wana toyebi yango parfois totrichaka kotumba parfois totrichaka toyebi mobeko wana mwakedi na ye mwanguba na ye soki achauffe yango wana si bamitumbelaki deja mama Mfuma Mbanza si atumbaki deja akokoma wana bachauffe basafu eza ebele awa abuki safu ale ake komela mai na se esika wana azwi force akontinue ti na ndimba nkenge esika wana oyo nzete ezali oyo balobaka na Moïse ekokoma esika wana te mingi tokomi deja wana oyo babengaka na Kikongo sende ya mvanga place bafandaka eplace mpe batiaka retraite na 1970 ya bamama akomi wana susu ameli mwa mai ale mwa kedi azwi force bamai nyonso akoleka sikoyo komela mwa mai ale mwa kedi na nguba ti akokoma na Mbanza na ba 16h wana nde sikoyo ntango akolisi ndako ya Nzambe nsima ndako ya Nzambe nde alemuke wana mpasi te yango tokanisa bapasi nyonso wana bapapa bamoni mpona biso yango mwa historique nalobi mwa mingi
bokolimisa biso pamba te ba histoire mingi oyo tolobaka soki eza ya ndambu moi tocomprendre eza te eza boye te mais fo koloba yango ndenge nini ezalaki biso nyonso papa Simon bapapa Zako biso nyonso tokoli nde na bazamba oyo tokolokota bana nyonso yango mbeki ntsuka toye awa papa bandaki koflate biso pendant les vacances bamakayabu oyo ya kitoko kitoko na bazo kobenga bakolovine oyo emonanaka lisusu te na madesu balambi ntango tokoya awa avant tokota zamba batieli biso manyoko kafe ya makasi tomeli tosali musala ti 15 heures avant tozonga tolemaka yabu na madesu ale malgré ko bomwana okipe na yo te bangomba nyonso oyo okoma na ngombe kuna si ekitaki na ngombe de vacances nyonso vi tokolala awa te toye tozodi lundi jusqu'au samedi tobanda koya kaka ndenge wana donc na yango oyo lelo oyo ekomi ete bapesi biso mokumba yango tosala ezali na ntina tosilisi bokombo tata mwana tata molimo santo amen. Mbwase ye mwana ye tata mwana vela solo bandeko balandi ngonga oyo tomoni bongo papa Mwambanza papa mpeza Kiangani André oyo aye korepresente Nzambe Molimo Santu papa Simon Kiangani ye mutu azali kokata riba na milulu awa na mboka Tadi epai wapi papa Simon Kimbangu ayaka mwilu na bana na etumba to na bitumba oyo na 1921 ezalaki bongo zamba kasi lelo ekomi mboka nde tomoni mikumba oyo epesameli na bandeko na biso ya comité mixte Angola Bas-Fleuve na kotonga tribune moderne ya Nzambe Molimo Santu wuta apesaki bango mokumba nde misala esali wana tomoni papa Mwambanza akati bongo riba tozali ebele na kozonisa elobeli na mama Safi. Matondo mingi wa baba na wa mama, hapa tuko katika muji ya Tadi. Tunaona baba mheshimiwa mkubwa papa Mwambanza, papa Andre Kiangani, papa oye! Tata Mwambanza oye! Kapita Yerusalemu oye! Tata Songanzilo oye! Wala tuko na furaha kubwa kabisa sisi wote wa Kimbangiste katika muji wa Tadi. 1920 ikakuwa katabu, leo inakuwa furaha kwa wandugu wetu ya wa komite mixte. Tunaona pia wana wankole waliteswa pamoja na baba Simoni Kimbangu Kiangani. Papa Mwambanza oye! Furaha kubwa kabisa sisi wote waaminifu wa baba Simoni Kimbangu Kiangani kwa kuonesha kama tuko na furaha kubwa. Tunaona baba Mwambanza, papa Nsonganzila, yeye ule ekona mwanga maji ya hekima ya heshima kwa kuweza kubarikia watoto wote wa komite mixte, watoto wote wale walitesewa na baba. Papa tuko naonesha sisi wote kwa kuonesha kama tuko katika furaha kubwa kabisa. Avuma mama Tondo.
matondo mingi mama safi ya solo bandeko balandi bana tata simo kimbangu kiangani esengo ezali na libota oyo bazali na nzambe elongo papa simo kimbangu kiangani les patrons de la 4e génération ye azali bon représenté na papa Mfumambanza papa Lwengisi papa Songianzila papa André Mbenza kiangani sindili ya Yerusalemi pambate miso na biso ezali komona matoi na biso ezali koyoka monso mazali koleka na bokibi pe tolandi maloba ya motuya pe historique ya monene na esika yo ngai na tozwami prise de carte coup de fleur au comité. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.